Non, blanc nazo linga sepelisa Fabregas. A osala ngo pona au plaire Fabregas. Mais azo bossa na ke Fabregas asala ba preuve. Ozo comprendre sala ba ya Madonna ya sala ba makambo na ye. Et Fabregas aza mwana ya kitambo te Fabregas aza mwana ya matete. Fala azala na cohésion na wata po bango na bango bana mabele ye azo linga asala combat na wata po a plaire Fabregas. Ba résultat yango wana lelo monika betite a joué une influence na bambila bakangi mais c'est normal à triquer tant yo lingo sala tembe na ye lingo lakisake yo danger to kolongana pe na musique c'est parce que blana azoya nango mabe azoya nango na ndenga ndule azoya nango na ndenga ko milakisake danger or blana za na preuve moko te oya sala c'est tout à fait normal. Tant que vous avez un esprit, vous n'héritez pas de l'action de l'esprit, vous avez un esprit supérieur que les gars, 80%. Vous comprenez? Lignée, vous avez un article en Océléo. Article en Océléo. Tout le monde peut soutenir la musique. La lobby, lignée, blanc, Zolanda, article en Scram. Vous comprenez? Bon, Scram, il y a la musique vraiment comme telle la bêta. On est sous le temps, comment on est plus comme ça, une émission, comme le baranaïe, comme ça, comme un youtubeur. Ah, je suis dans le bitangelangaï. Tout 4, 5, 6 mois, c'est le combien de concerts. Je suis dans le combien d'émissions. Peut-être autant que là. Vous comprenez? Alors, on sait le plus. La lobby na comparé bangote ati kanzela wana e pas cram ye ya sala ne plus ndoule alo ba ne muke asa ande musique belé balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes connectés sur Kin France Télévision, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment avec le vôtre Yannick Wenge, Montaton dans la Kibonzambe. Mesdames et messieurs, merci, na confiance, vous salabiso, vous êtes tellement ébélé. Ma mère fait na bilope ba joyeux Noël, vous êtes salabiso tellement ébélé, vous êtes salabiso avec Kin France, abonnez sur Zambali Bosso et au salamala Mumingi. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, na plateau na biso, Nazali na levé hérité vous qui la crèche, na la crèche de Makambu, balobi kuna bilengi, yaka na week-end, au la recépela na la crèche kuna, en tout cas, kolia komé la place à Rolala. Et assuré, les grands producteurs, les grands managers, comme Kenda, levé hérité vous qui. Bonjour. Ouais, bonjour Yannick Wenge et puis bonjour Nabalandinho, surtout il y a la chaîne Kin France Télévision côté Boza, Bambo Tebele, Kaba Bel Togo, Bambo Tenawe Belé et Douve Moweni, la bière des stars, même morale. Yeah, merci beaucoup Vetoro Banal, par rapport à la 69e anniversaire, il y a Bandal, au Salaman, a habité, non, encore une fois, nous avons recommandé la banane surtout à Bandalungwa, basala derrière honorable Jared Panzou. Honorable Jared Panzou parce que Misala Izo Mounana. Et bana Funa, tout ça, ya honorable Eric Chikuma. Et bana RDC tout soutient à excellence Patrick Mouyaya. Bon, 69e anniversaire à Bandal et tout ça, il y a une série de événements. Clôture, tout ça, clôture, on le un match à football. Lobby vendredi, il y a un combat judo. Jeudi, il y a une conférence. Et lobby vendredi, il y a un combat judo. Et les lots, seconde, il y a un match à football dans le terrain à Bandal. Et si vous avez honorable Jared Bazobeta, excellence Patrick Mouyaya, honorable Eric Chikuma, maître Nicole Yanza, tout le terrain, petit Brice, le terrain, on a vraiment en tout cas, encore une fois, nous avons recommandé la banane surtout à Bandalungwa, Simaya honorable Jared Panzou, pour Misala et Zako Monana. Donc c'est ça.
Ok, merci beaucoup. Donc je crois que balani message ba la bandal tout bozala lelo match en impact na idéologie ko beta mwana bo mona ba vile mso kala wa bandal ba rozala wana na terrain et osala malamu mingi. To beta lisolo actualité les 7 lobby ba concert ezaki belé mbutu to moni fali pour beta ki to moni héritier wa ta beta ki fait rego la pe beta ki na Angola to moni vagi blana mosaka be abeta mais la mbutu mais mingi na to bano na oyo ya blana mosaka na héritier Watanabe. Vieux mkolo comme on a arrogance, comme on a tétitesse, comme on a vitesse au blana mosaka zo na on a héritier na ibité vieux mon on parce que la musique est loka boza raté. Pourquoi comme non blana zo linga sepelisa Fabregas a sala ngo na plaire Fabregas mais azo bossa na ke Fabregas a sala ba preuve ozo comprendre sala ba ya Madonna ya sala ba makamuna et Fabregas aza mwana ya kitambo te Fabregas aza mwana ya matete fala azala na cohésion na wata po bango na bango bana mabele ye azo linga asala combat na wata po a plaire Fabregas ba résultat yango wana lelo monika betite héritier triqué a joué une influence na bambila bakangi mais c'est normal à triquer tant yo lingo sala tembe na ye lingo lakisa ke yo danger to kolonga na pena ma musique c'est parce que blana azoya nango mabe azoya nango na ndenga ndule azoya nango na ndenga ko milakisa ke danger or blana za na preuve mo côté oya sala c'est tout à fait normal. Tant yo un esprit wana héritier pas la question esprit oyaye la gaza un esprit supérieur ko lega yo ko za un esprit za ko lobate ko za un esprit za ko lobate siko moni na nyozo sali obetité siko yo suka na nini obano ya ko finga héritier ko lobaka n'importe quoi pour héritier nyozo to wana e ko kitisa ye et puis il faut qu'on respecter maloba mukolo papa oya boti ya lobaki blana tika yo lingi apekisa ki yo lingi ko yokate pona ko sepelisa Fabregas bolingi bo sala bloc bon bundisa héritier yo bimisi ko en tête pour yo ndo yebi bien voilà les résultats et ça sonne carrière musicale na soke ma et ça sonne mais soka blana soka OK na onka bongo en tout cas OK musikate bien m'entend parler blana ana talent blana na misala soka linga sa musala na bien ami pesa na musala tikande ko loba trop parce que bato yazo lobela trop basala plus que ye yaza bébé azala na couche blana zana na couche génération ye apprendre héritier na sima azana couche ça elanga vocal moka blana be yembela nzembo mo blana oyo yebi soki na yebso yemba banzembo héritier ko yemba so na yebso sala ba vocal héritier ko sala banzemba fali n'en parlons même pas vous comprendre mais yesi ko osale loko tozo linga obana ko bumisa batona so zo luka visibilité ozo chrétien ozo pour luka visibilité mo mais sala on pe na ndenga propre vous comprendre mais ce que nous avons bandenge moko ba résultat yango wana donc petit azwa mayele atika ko landa Fabregas ba Fabregas bazo ko encourager mais ce que tant mambo ndenge wana sala mbila kwei pourquoi pas benga ki Fabregas abenga la pe intervention pour ye abeta ozo mona ke matro musique ezoke mabe na façon wana musique en tout cas ezoke vraiment beto moni pe fali poupa abeta ki lobby na Zénith na habité tala ki ouais na tala ki fali félicitations na fali poupa concert l'équipe bien et puis félicitations pour faire rigolo en Angola concert na ye l'équipe très bien donc c'est le Congo qui gagne na poto na mboka France drapeau pepaki et biso ben Afrique en Angola drapeau pepi donc il y a pas de polémique là dedans il y a pas de polémique là dedans en tout cas musala kitoko wata pe na ninga ki sasa awa et sala ibana no surtout ki tambo plaisir parce que na monaki na terrain wana batu batondi wata beti musique na kitoko ba yembeli vraiment plaisir à trop na ke blana ndebo pese des chances te bino ba to pesa tozo pesa ye chance te parce que azo se comporter mal. Ce gars zolinga bimbela bongo na musique biso ba vieto pesa ye pe chance te ce qui papa na ye moko zolinga na no teka ke na ligne wana toujours encourager sala musala na to mona to sala ba biloko moko modernement zo yemba na ba musicien na ye mais toi on a besoin biloko wana toi on a besoin maloba ebele te misala zo mona te maloba okoyeba na pona maloba okoyeba na pona misala te do mona ke matro donc okay, voilà, merci beaucoup, comprenez vraiment. Donc toujours dans la émission à Bisso, toujours que le lundi à dimanche, bota la Bisso partout, bo s'abonner sur les ambas les bosso, bota la Bisso, s'abonner ou aimer ou partager, en tout cas et ça la mala mumingi. Venakala musique qui ne banda ko kende.
au monde que polémique est arrêté ko fingana ko polémique est arrêté mais ko fingana est arrêté que monde oh ya zo finga leader oh ya zo finga leader oh mais le il est plus pire ko fingana ba ko fingana wana est-ce que ils ont apporté quelque chose dans la musique tout ils ont quitté sa musique. Polémique dans la musique, dans le bango tout le temps, polémique est très 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 important. Mais polémique fait à la loyale. Vous comprenez? Oh ya saliboy, oh ya saliboy, oh ya saliboy, tali muninga ninga sali ah ya saliboy. Admisi banzembo mo boy bani ate oyo kinano yo po yo kinano banzembo muninga. Ovandi mo yo ba ligne ninga kei oyo bonga fona beta ngo kolekaye. Vous comprenez? Polémique est très important mais fait à la loyale. Ba fait na biso ba luambo na ba tabulei. Ça la polémique, mais c'est là qui est loyal. Vous comprenez? Mais polémique, il y a des fingana, les polémiques, il y a des rabaisser musique na biso. Et heureusement que Bambo ke belé ba ka lingala te. Ce que ba ka lingala mbele ba emso ba considérer biso na Bambo ka wana te parce que ba artiste na biso même ba vient biso ba ko felo milieu na so kati ba kati ka maya kei ba braza manyo mata. Au monde ndenge nini bazo respecter. Par rapport à Makambo ya sala. Ah vraiment on a nebe ba respecter sous Kofi matin par rapport à Makambo sala. Ya on a le but. Pour ba respecter yo moko fo bandana nous ko se respecter. Vous comprenez? Ne respect ko ya. Parce que so yo moko lingi no ko se respecter tenet dans pesa na kaya vient na bisorambo. Donc so yo moko lingi no ko se respecter te monde de musique qui impolitesse c'est trop. Au monde mutu moko boya même na niveau na hote mais après c'est lio. Vous comprenez? Donc respect fait ça là réciproque. Bablé qui va respecter Mikolo va respecter Baleki. Quand vieux Rambo, il y a un ami respecté. Mais tout le monde a pu battre fallu mon babé, j'arrive à tirer à caer. Ce qui fait le lobby ne fait la salle babé. Mais belle va comme la babé en babé. Non, quand tirer ça l'a dit à quoi? Jamais au monde que via vandi na eka ba ko tirer. Soki balandri japonais, balandri soki mo pao. Batouana surtout au balobela ye ba ko finga fali. Alors ezarani ba mona ke Kofi koma ko tika batouana ba finga fali. Donc quelque part Kofi ayebi. Yango mona pe ba communicateur pe ya fali ba ko ya ko répliquer. Mais kaka boye kaka eloko mo ezana ngote via vandi na ye ke mona ba communicateur a fali ba ko loba en tout cas ça passe. Ouais Joël Chou. Joël Chou ezaki makambo privé entre ye na vie Rambo. Mais il fallait que raison pour laquelle le monde tina souka tchaï libanda. Vous comprenez? Il y a un bon bolingo. Oh, il y a j'ai la comment il mais il fallait qu'il d'accord na ngote. Alors bana même na miso batu na Bruxelles après conseil à Bruxelles que tika biloko wana. En tout cas na o ngana yebi fallait encourager batu ko fingate. Même so tuni ken piano tuni manike ba yebisa. Fallait abutona bango pour ba finga vie Rambo. C'est mon boyara grave fort. Fallait vraiment encourager à côté. Encourager à côté. La musique à Rambo, ndenge ezalaka na kilelo. Différence est la différence est ça. Lelo via Azana baisse. Alors ça baisse par rapport à succès. Baisse ndeni. Azana baisse par rapport à succès. Mais travail, sur le album au Rambo autobimsa. Asali maman débloqué. Album ne auto bimsa suka oyo abuto bimsa banzembo mona auto yoka album albaki ke ba triquer tout ça so yoka ba chant ba maman na chant yoka ba arrangement ba maman na ba arrangement mais secrétaire zo betate pourquoi zo betate or mais ils attendent normal ils attendent or à l'époque Kofi so bimsa album oko banda na victoire awa ti na ipen na babaro banoka ka Kofi ya kitana e. On va comprendre. Donc, sur le plan succès, moi, baisse ses alliés. Baisse côté Vérambo, moi, baisse ses alliés. Sur le plan de travail, on a des gens qui makila. Azana on a makila. Azana musique na makila. Même ceux qui va falloir le loba, bazo sala ba bien na ba studio parce que ba prendre pas vieux wana. Vous comprenez? Quand ça la pembe na vieux wana ngana vana batebele o ba vanda na vieux wana nazo ba témoignage ndeni vieux wana travail. Fallait le battre après pas à Kofi, après pas zo ina ko mais azar pas obligé au lobani sauter na débat début na yetan on ba na climat bien. Azar ko témoigner. Maintenant peut-être ba comme na bon ba climat boyanga se réserva. A comment ko éviter même à lobby bola moi Kofi ba ba comprendre mal. Yango monique pona ko éviter ba makamba mike avant na ye calme alobela kana yete alingane ko lobate pona ko éviter po aloba bola malo ba mabe ba ko interpréter toujours mal yango monique na respect oyo
après ça avait Rambo pour yé moko personnellement mukolo moko ta hôtel maravandi boya du micro abandolo baba bêtise pour la confiance là au sala ngote banda lelo ti mukolo mukile kokufa fallait otika au sala ngote ka vandi na kita bando clasher vers Rambo a otika au sala ngote eza dit na respect o après ça parce que ayebi place ba outil Mama si selon yo en matière au quartier latin toi kita bon mama si a matisate a kitisate mais a changeant de formule Matisate a kitisate mais a changeant de formule pour formule o ezaki na latino que au sentir que bana mibali bazo tindika ker ezala vraiment rare comment nga moi ker ba voko ba nini donc au sentir que mon makambe belé changer donc comment vraiment que plus Cindy Kofi à l'époque plus Cindy Kofi à l'époque ezaki vraiment Kofi na ba petit na ye ozomona koto buron pela zo bunda omoni fali zo bunda gypson zo bunda soleil zo bunda basera noirite niamuku donc omona vraiment que bimi bosera noirite koto ye fali donc ozo comprendre donc équipe wana vraiment ezali que l'union fait la force moi te ba déception wana ndemte sai que non amoni akoki azana pe capable obimisa su ba fali mususu banini mususu amoke ba tande ba kimaki oko lembate batali boso ba kimeza bango te okime bandi pa Verambo et puis Verambo batali boso ba longo na mouvement les ba fali te ozo comprendre donc eza raison te oyo ko sala ke o lembate eza raison te parce que kokima ba musicien ba kimana bango ko longwa ba musicien ba longwa na bango e bandi pe kana quartier la tête ozo comprendre ba faire bazo ba choc akenda mikile orchestre presque 70% batikala mais faire abessa les bras na eta continuer à travailler na ya recruter les lo azana ba chanteur na e ba fali no sona ba kenda pe pota zongi pe boy ba ministre batikali mais c'est pour ngelo baté faire le mbisae donc ils ont raison té mais fait tout son rappel ça no blanc na mosaka courage aux aviez aux amuto au banda ko soutenir ba musicien utakala ndenge mwana na yo abdala mosaka da mwana na yo parce que papa na za master na yo ndenge zo kendele o pese moi conseil utakwe parfois ko kapeta que papa a diminué maloba asa Alexandre Musala alobara muke alobara vraiment donc alobara ko lobanese à la 20% travail na à la 80%. Vous comprenez ligne wana zo kende article ngo seleo tout le monde ba selo pe ba soutenir ye na musika ba ça lobby ligne o blana zolanda article ngo scram. Vous comprenez bon, Scram, il y a la musique est vraiment comme telle à Bétar. On est sous le tas, comment on est plus comme ça là-bas, une émission, comme le baranaï, comme ça là-bas. Comment youtubeur monsieur Nalbi Tangelangaï, tout le barat 4, 5, 6 mois avec c'est le babiti combien de concerts. Monsieur Nalbi Tangelanga, c'est le sali combien d'émissions. Peut-être au Tangelanga. Vous comprenez? Alors, on a c'est le plus. Na lobby na comparé bangote atika nzela wana e pas Scram ye ya sala ane plus ndoule alo ba ane muke asa ane musique belé approuve ala que ça va preuve na to soutenir ye c'est le pas ça ilo mo ka minga za ra fali so ka bimisi ye pas pourquoi quand vous la fali pour na lupemba non on les a rapport à Gaza et bi que cela tout dit na mutu na batu ba kotala nga so ka bimisa ngo ye moko et les ka inaperçu et ça va stratégie ayebi faut que tout a mutu na po mokile landela bimisi ye moko ele ka inaperçu faut ka c'est la mutu na ba tout na po mokili pe et c'est le fali à moi ma vie côté tout ça ça lié bien et ça va stratégie il y aura des surtout ba selo ba sala wana pour na fali ezate ke ba inaye na motema ba yebi na bango mais ba na choité pose na visibilité il faut tout donc il faut tout à mutu wana pour mokile tchaoka pour yende mdana makambo vous comprenez donc c'est ça continuer quoi concert blanc non quand na lobby wana Alifanto, c'est vrai même à boya mais premier mais ngana camarade Blanchard mastananga amwana aloba muke asalande ebele aloba muke asalande ebele donc c'est ça voilà envoyez-moi message na bato bandeko tout batali biso mokolo dimanche donc dimanche monsieur ba ki église monsieur pe ba uti l'église ba otala biso moi message non message ezaka que les gens qui ont après l'église, tout na terrain municipal à Bandal et Sika, tout ont fêté match par rapport à la fête, il y a 69e anniversaire, il y a commune, il y a Bandalungwa. Voilà, na Osenga Susu, na
bana bandal bango tout bazala sima ya honorable Jared Panzu pour misala ezomonana donc yango kana koloba ouais bambote pa Kababel Togo Aigle 1 et ya Diogène et bienvenue de Gabon ya na mutunanga de longue date pese bambote belé et Pati Vuvu et Sylvain Kumbu et Salon Kin Malebo nakacha mboka Corbeil et Sika Adolphe Nganya Bongsanga tête et Sam Kunku le nécessaire na London Thomas Mbouya très important Michel Ochudi en tout cas bambote na bino na London wana ya Guilain ba force Alfonso Tangu na peso bambote belé na Blaise Genda na mboka London wana donc et namoni ya Shakito na Japon et namoni Benji Gare moi Levis Kengamo Godard Kengamo Douve Moweni la bière des stars Douve Moweni bato entre gelé ba onan poto pese li moi trop mais ba objeté yo yebi à part ça na pesi William Anouana papa na 15 gosses na Anthony Herman de Bundes moninga maître Jaguar motema ya Élysée Makanzu et na saluer Erli Mwanga na mboka Belgique na Teresa Mivela bambote belé et Jani Kwabi na Matadi ya yo yango wana. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Tout ça qui vraiment les 5 ans, il y a tellement belé au Talabiso, na Kin France Télévision. Aimez, s'abonner, commenter et ça la biso bien partager. Il y a son nom s'abonner, cliquer parce qu'on s'abonner et ça la biso malamu mingi. Et 5 ans, Bino, les grands managers ici à Kinshasa, les managers hérités Vuki, donc Moutazo Sala management. La bosse qui pourquoi il y a Montana Kaming les années ouais, Montana bientôt dans Arena Kinshasa à Saliba travaux déjà azoya apona azote azoya relancer des dozarara azoya apona réaliser quelques prises na ba musiciens ba clip et azonga susu pour finaliser fallait ba betelo mona Wilo mais ba tande pesaki ba décalage ba taille pesaki mo bulu a Wilo yozonga Londres alors yango ye amoni que soka bien zela et pesa mo retard donc faya asala na ba prise wana ba petit en azonga ndevia Wilo okatsa pour ba silselo ko wana et en passant na opesa mbote belé ko tazali et na opesa pe Micheline Lokulu ba mbote belé ko tazali. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Boki Programme. Il y a artiste Montana, Adam ba fitumo mo blomo be kalamingité ya le bezate mais kalamingité bozoango na kati ya ba réseaux sociaux, na ba plateforme et tout. Déjà bozoango. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so to ba minte tout sala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous avons la personne au monde bastana mo sala na émission trop Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam